Papa. C'est que quelque part au bang autant à tout qui va me se rendre de côté. Papa Lianzi nani a inspiré yo pour banda ko sala lelo théâtre nettement idole na yo quoi. Bon, ndeko na bino leki na bino collègue na bino awilo héritier wa talier pour ameka otondisa stade de Martyrs lobby. Père de combien d'enfants? Beaucoup d'enfants. Tu vas t'en nombre. Ah oui, bon nombre pour ni papa dans ban belé. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur. Oncle P, na chaîne absolue, rien que la vérité. Partout, Bozali, dans le monde entier, abonné, il n'y a rien que la vérité. Au pas abonné, rien que la vérité. Et la première fois, on a autant d'éléments à biso, s'abonner. Cliquez cloche à notification pour pas qu'on rate l'élément à biso. Quant à moi, je vous dis d'abord, meilleur V, joyeux Noël, abonné, il n'y a rien que la vérité. Il y a des shows de Nar TV. Côté des shows de Nar TV, Azali, qui est mon boss, n'a souhaité joyeux Noël, meilleur V. À toute sa famille, meilleur vina Hervé Along, meilleur vina Vienanga Papi Makasi, meilleur v na Masananga Roger Basila depuis ISA. Donc voilà, balandignon soya rien que la vérité. TV Mama Wivin depuis ISA, meilleur v mami, meilleur v balandignon soya rien que la vérité. Toza bongo tolandi sous papa Lianzi na des mères na yeko tavanda kana pale to solo la na ye na yiwana. À s'inspirer na nani. Pourquoi pour na kaka théâtre alors encore ça n'est pas comme msusu. Donc sans plus tarder à rejoindre parole pour tout un peu que solo la na. Bonjour papa. Ah oui, bonjour. Boni. Ah oui, ça va. Meilleur vœu. Ah oui, meilleur vœu aussi à toi. Santé. Ah oui, la santé, oui, ça semble aller. Okay. Il faut dire très bien la santé. Ok, papa, oui. Papa Lianzi, balandignon il y a rien que la vérité. Rien que la vérité. Ah, au ça tu as le côté de la ratin, mais ce que bon na TV ba comme ça. Ce que si kangayo. Bo aso na kosi boko de mzu na le bali ga mo boyo monte ba balance ba image. Tu Lianzi le ba boyo bona kuna ke lo ba su kuna alobi monde. Rien que la vérité. Le côté rattrape. Moi, donc voilà, papa Lianzi. Balandino sur rien que la vérité. Baraka papa Lianzi. Mais éviter, moi carrière on sait la banque à moi synthèse. Moi quelques à une minute quand il y a moi synthèse non, il y a biographie non. Moi banzela oleka vous comme moi papa Lianzi lelo. Ana sa biographie. Il y a ma wa béani. Il y a arna yo. Mes biographies, on s'en a salé, je suis temps. Moi, je suis déjà biographie. Bon, au sala, babinga oni. Bilan na yo, etamboleli na yo na parcours na yo. Avolo ba bon parcours. Ntango le biographie na kan saye bembe. Ndenge mtabota makina ndenga kola ndenga kufi. Bon, bilan en tout cas, j'ai commencé le théâtre à Nabandakala. Tout ça en bilingue. Émission à bilingue. Je te le bien en français, tu côté un mot, tu côté na Swahili, na Chiluba, qui se coupe, hein. J'ai commencé le théâtre en 1996. À Mokolo na théâtre, à doyen pendant 96 2022. Je vais betenga calki na Oumeli. Bon, on a dit théâtre na école des artistes et pas ya Zigura na pese mbote na kati ya Belgique. Zigurana Noël, Samson, Moussa Nzambe. Tant on a longo na école des artistes na Keba Bafana. Et pas ya Tito Pika, Aguna Matata, Kingwe Bende, Jolas, Motona Tembe. Et pas ya Tito Nde, Kotsanga Nzonzing, Tito Akotsinga, Meminga na les leaders. Na Nzonzing, tant ou Tito Meminga, na Richard Moko Kombozo, na PC Bambote. Na Richard Wanape, Kangama.
na nzela Richard na joué na nouvelle vague de Queen Madère via Mamota trop. On souhaitait peu ba bonne guérison. Zamba Tchaloboko. Ramouté ça bien. Après on a joué sous na le temps de la grâce. Il y a maman Bijou la reine, maman prophétesse, Mamota trop. Après on a joué na source intéressable. Paix son âme, maman Mindondo. Na joué na groupe évangéliste. Na pe simbote trop na préda Devo Simusoba. Na Mikili. Na pe simbote na maître Ali. Avos. Maître. Péché Bambote. Na joué na couleur tropicale. Na joué. On a joué pendant la groupe Ebélé. Pourquoi aujourd'hui dans le groupe Ebélé quelque part aux ala qui fidélité quelque part on doit respecter la structure il y a un groupe pour changer ba groupe donc moi c'est Ndumba il na va changer ba groupe te va changer te excuse na semwe na sa inchi ezo kima anga inchi ezo kima na bando changer te le ko la na nouvelle vague de Queen Madère mtameme biso kuna da Richard Mukoko na muninga na ngonga kuna papa to travailler na nouvelle vague de côté na ikokuta na Belinda Kangi Belleville la patronne ouais indépendant to jouer siko eloko mo boye samaka na groupe Queen a cette réunion à le biga bactère ba le baba chef ba le bactère ba déborder moi muke ko manquer ba konzi allez muto a mema biso kuna tango alongwe siko biso to sani ya obino pe fobolon oui yo memingati na bige yo bras droit ya aigle ebre Marios fali pupa di capra me ba bien ebre de Marios bon yo meminga kuna yo mto meminga soki elo mo boya mabe sami kuna yo longwe ngana otika senga sena tre kuna senga ndi na trahir yo donc yo longwe ngabe funa sani na to longwa ka bongo omoni donc kolongwa na penda to na besoin ya sa mouvement to vana penda ngai Belleville Richard Ngonga te to bengi pe pasta place Richard no samba pasta pa célèbre to prière que non beau sala tout ça mouvement. Après, moi, t'as mon beau, ça va tout ça, Belleville, tout à Bengibiso. Ah, ouais, boya sous intéressable, tu n'es pas ma mine d'ondo. Pas ma mine d'ondo, on a tout travail, titi, tu vas nous tourner, mais, bilo kwango, ezo lega nango, na télé. Mais, il y a les bandes, ezo kende. Allez. Travail, papa, allez. Mais, tout ça mouvement, tu as kaboué, à Kesimba. Hein? Donc ça bongo donc parcours na biso et zala bongo wana na olongwa te na sala nga pe kindumba ya molimo te na ke lugwa na évangéliste na ko évangéliste na longwa po président Devo Simusoba avant tibiso abina ke poto na ça 21 jours bana président kenda soki 3 ans soki 4 ans bon siko na tournage ezalaki moto apela mino mbongo président na répétition moto apela mino transport président siko président ke nani akopesa nazelaka ozwi mapapa tolega oui nazwi mapapa toleki moko président ozonga wana nazongi boso azongi te soki azongi te na otravaillaka nini natravaillaka te na joué kaka. Donc voilà, Papa Lianzi a expliqué nous moi synthèse moi biographie nae nenge ameki kotambola ce que otomeki tokotana moi masolo na biso. Papa Lianzi nani a inspiré yo pour banda kosala lelo théâtre net moi idole na yo quoi. Bon en tout cas idole na nga na théâtre paix à son âme na Mathieu Matondo Maté sans souci. Le véritable de idole na nga zapena Mathieu Matondo Maté sans souci. Donc ezaki so na otali na TV nando ka posaka nga pena jouer le kwaye. Posaka nga pena koma le kwaye. Posaka na kati te posaka okomaka lokola elo ni le bando sepeliso trop na sans souci oko
Pourquoi ça, l'ango bamoniango? Oui, bah non, c'est plus trop, il passe sans souci. Oui, bah non, c'est plus sanguin, ça a TV. Bon, moi, tu as TV, tu as ça. Mais bah, tu vas là. Bon, nous, quand on a chaîne de Sansarando, les RCNC. Les gars, RCNC, oui, bien. Ouais, chaîne nationale, tout ça, bien. Chaîne nationale. Et le grand film Dialogue contre sans souci, non. C'est toujours même Babio Gando, ça là. Na groupe Nzoy. Ah, Babio Gana, te. Mama na banenga na dirayo. Mama este akananga kala mama na bana akananga kala. Mame, patron, Diallo. Ah, c'est là, non, je connais. Donc, Babio Kwana, Bando ça bien. Donc, ça bien. La vieillesse. Donc voilà, Babilo Kwana et Banda Kiko. Bipanu mama na balaki ya natanga dipendance wo. Izala ki makambwe. Tantan. Mubadi ndoki. Wadia watu. Yangwa. Donc voilà, à part sans souci, n'engé au comment travailler les lots qui balobi papa lianzi attendre la bisoka 3 bons. Ils à la côté à Bassi, ils à la côté à Mibal, ouvement yo considère comme mon arabasala ramisala bien. Tout le bicard à 3 au-delà à 3 te ouvement Vandi Boé inspire à quelque chose. Ah papa, et bien ba comédie va beaucoup ba jouer kitoko yo ba natanga 3. Non toi non tanga na. Natanga ba o wapi? Natanga ba o toujours avant ba tonalité. Bien natanga ba tout ba sala théâtre. Oh. Hein? Et bien la comédie va na moko ba jouer très bien. Si go yo natanga 3. Ah, na toi na venda. Si wano zoni ngome magata. Ba jouer bien, ba comédien tout. Ba comédien tout ba jouer bien, c'est pas un problème. On a 10 banana on anda. Chef de l'état lobby mais melanga 3 banana yo na mariage moko rozala na mais olingaka tous les 10 banana yo repona ka ko trier olobate Jasmine Yannick Pichen boyato ki ne fait to mais ma bango 10 te ngai pe na singo tangila 3 bo baza bango belé 50 mais 3 te merci go exemple ya chef de l'état na banana na ndako na ba collègue tout ça na misala et za bilo mi be différent oya bananga na vendre sa bananga na lobby au moins même misato na ok na bango. Ce qui chef de l'État a payé sa mort 1000 francs. Vous voyez que 1000 francs dans ce que vous avez à bino tout. Hein? Ils ont à bino tout. Mais ce que ceux qui n'ont pas tout compté, dans le théâtre, va commettre tout ça. Combien? Est-ce que vous avez 3? Papa. C'est que quelque part, au bang, au temps à tout, qui va se rendre de côté. Tu rends un peu à Nîmes. Nous avons besoin de rendre. Et biso to biso va ta capacité pour tout ça na barando. Biso to za na TV pour mutatali bwe mutana un problème a seki na moi muke hein aju moi kimia. Biso to za pona barando tin. Rando na to tigala ba judoka to tigala ba catcher to tigala ba boxer. On va ta rando ba kuta na ring ba betani ba makofi ba mani ba morote bon biso. Biso likabonza ma pesa biso za ko seki sabatu. Hein bo rando sko yani. Papa Lia, les messieurs à Yangana Yambio, la respect à Batala, Bazaka na pour sabayoka 3 bowana oyo vanda au considéraka. Pour répondre ça facile, considéraka ba comédien tout. Comédien né à Zate Yamukia Zate. Biso tout ba comédien. Ah, ils rendent bon. Oh, beaucoup comédien né à Yamukia ça papa. Biso tout toi ba comédien, toi ba artiste comédien. Hein? Bon, na chaki 3 comme 3 ans qui na matière na 6 tangi la biso 6 comédien ya bien. Oh yo considère o basala musala bien. Bango tout o basala musala ya bien baza ebele baza 6 cité. Mais tanga ta ba kumbuka kati papa liba. Ozolo baka bango tout mozo tanga ta morote. Ebele biso tout. Et tanga ta ba kumbu. Mais na tanga nani? Oh yo lingi. Nalinga bango tout. Mais tanga ba kumbu. Ba kumbu ya ba comédie tout. Tanga nao. Il y a biso tout. Vous en avez un PC tanga nao. Bon, ça va. On a dit ce qu'on a tanga. Non tanga, du coup là, la bandit c'est un phénomène. Les grands comédiens. Oui, Nake Charlie Videlien. Grand comédien. On a tanga là ta tonalité. Nake
Mavioke le grand comédien. Voilà, Balandinho, il n'y a rien que la vérité. Papa Lianzi a déjà 3 wana on a pour ça. Bah oh wana bexeda ba 4e 5e bazoya. Donc voilà, on a déjà 3 et Sobé Mavioke le na fiston ça déjà tangi bango 3 wana. Allez-y comprendre 4e wana ngana ebité na tenga ki 3. Donc on a bendi 3 wana oya liboso. Donc voilà Balandi Balandinho on continue non continue non. On continue soutenir Tiki. Donc voilà Balandinho sur rien que la vérité. Donc voilà tout comme qui est pratiquement la souka émission nabiso papa nabiso Lianzi inspiration na yo et où t'es la kayo wapi. Ah bon, inspiration t'as pas nzambe te papa. Inspiration pas nzambe. Pour ezali kabonzamba pesiti. Nzamba pesi mutu na mutu don na ye ya osam sala. Donc inspiration faut t'as peka pas nzambe. Pas nzambe oui, maele wana eza nzambe. Comment on exploite kango ba biloko nonengo créer par exemple aux idées à tenir na scène. Bon, na scène et d'autres dépend ce qu'on a metteur en scène. Metteur en scène tant amonio avec non na film oh il y a des fois jouer boy. Na gag oh il y a jouer boy. Donc par rapport à rôle ba pesio côté peu inspiration il y a ce que papa, ce que domestique, ce que nani, ce que nani inspiration il y a à partir et logo ba pesio na scène. Donc voilà l'inspiration il y a et logo ba pesio na scène. Papa Lianzi tomeki ko solo la na au moins mingi ba Landinho so ya rien que la vérité na pesa au moins micro comme aux artistes comédiens ou à presque monde entier au micro créer les bisous et l'eau mort na scène en amaïle na yo. Et le créer ça. Vous avez une mission de mon boy point. Ok, c'est la vision de mon boy point ligne. Au conseil, c'est une mission. Tout ça, il peut le côté. Et le ni non salle. Hein? Il y a créativité na yo, ne créer art na yo. Donc, pour innover le moment il y a sika art na pas d'émission. C'est ça que papa lilo. Na tiki on andako. Na ko tema tu na ko tandako. Na innovation. Mon vieux papi Makassi vieux Lianzi toujours sur la net toujours développé na ah papi Makassi il y a en Paris papi Makassi na Paris neni Paris nous notre RGC je dis c'est les 24 mais on ne voit rien papi Makassi na parla au lingolo banini et le côté na lobby ba en France biso tous en RDC donc en France c'était on a vu en français, on a limbo, on a comme interprète. Yo qui s'amène aux autres engagent comme interprète na yo. Au bien yo Denis Lessi. Donc voilà Balandinho, il n'y a rien que la vérité. Tout ce qu'il y a des questions qu'on a, mais que tout n'a pas Lianzi. Papa Lianzi, par rapport à Balandinho, il n'y a rien que la vérité. Il y a des gens au Bami Tunaka. Alors moi, Papa Lianzi, quand on a monière, na chemise, na pantalon. Excusez-moi, la terme, qui a moni Lianza. Na coupé nani na kiamoni esobe na elamba moko boy na boy akiamoni mutu boy babilamba na bino oyo ezala babilamba moko côté bokendara be église bokendara ne ba recommandara bino to bo créer ngonenge nini église ni côté bokendara moi lititi po ukanga masolo lititi kaninga ezala ba recommandara bino ngo to ndenge nini lititi ani papa bilamba bateka ngo na gambela bilamba bateka ngo na tombola so na ke matete na luki pantalon na nga boye na luki chemise na nga oyo bon après église nini église ngo c'est passé wana sala bilamba na chaque scène car elamba ou sala ngata 4 ans 5 ans papa depuis 4 5 à 6 ans et beba bateka yango vraiment ta moko changer te mais nazo batela ngo te zelambe zo ko tselanga 1 franc papa siko so na la tengo na na nzela na zui na kati yango nazo batela ngo te na pour ça bala nyos ba idée wana utela wapi o créer ka scène papa na créer ka scène yo te na 4 chemises eza muke ya boyeka ke ya boyete na lakso et tout solo guys na 4 chemises nanga na sala musala eze belete o ma pe mutu musu même na comédie te boy o em sala na de body na ye na chemise moko na vie normale tu vois le bani mutabon akena pe panganga so moni ke no bilambo te yela bilambo on de jouer na on boya te
So il y a bilamba qui bon bilamba il y a yango ko jouer sur na haute. Au moins on a lata. On lata. Papa. Nakinga panga pour nganga ala kisanga ko jouer. Ala kisanga ko tema na scène ou bien ala kisanga nini. Hein? Il y a du côté qui n'est pas déjà c'est les caca. La magie accompagne les talents. La magie accompagne le talent. Hein? Et le vini. La magie accompagne le talent. On a lobby dans le sens que aux ana art na yo. Tout solo la scope. Aux ana art na yo. Aux ana art na yo. Pour nganga luka mutu azani logote. Eto yo kaka. Nganga luka ra mutu oyo. Amoni akwa apporter un plus. Neti babino bozana art. Yango kebite. Basimbiso ko ilambana pantalon. Betanga motanga na onyo ka mazaka wapi? Atika nganga souffrir ayenga nganga ozikotanga moni kuna ba lianzi après nganga benginga allez nakepa na ye unaza ndoki funaza ya koloka bakonge bwani to mona ndiye nzamba salate papa nganga yebi geno nga ya pana ye ali nga teva ba geno lianjo wangana ngamna alika nakipanga koluka nini. Natangi le groupe autour na joie hein na joie formation ya bien parce que tito nenga ça vous bageti de pas dans kiss rien hein du coup navani na tito tamulai hein nebi tito nenga jouaka donc tito soit en scène on peut se poser à jouer mutabongo digo na bana ko vanda ni na zotambo ne ti am jouer boka un peu 22h. Bon, on dit banda M sur 8h22 pour kabwana mutabongo. N'avait na Richard Mukoko ayebi ko ça scénario, ayebi ko diriger film, ayebi ko tel mis acteur na scène. Taba groupe tout na jouer na ba groupe minene. Tiko aller, yo nganga ngozo zelanga na ya pano, bana na kisino. Pesa moi no mo wabima, ngate. Fanda kisno pesa mwana yo mwabima. Voilà papa Lianzi toza bel et bien epa na yo awa na ndaku na yo awa. Papa Lianzi père des foyers. Ah oui, père des foyers, père des enfants et père des mamans. Père de combien d'enfants? Beaucoup d'enfants. Tu vas ton nombre. Ah, et bon nombre pour papa dans ban belé. Et bon nombre. Les gens n'appellent un nombre mgo sous oyabwe, au coup du nombre on est bagisa minal ba sous nombre. Bana ba c'est belette. Oh madame. Madame azama ko me bana ba boda misuko ebele. Moi kombo madame ça la bien pleine émission. Bo kanzi bona tanga ono senga nzela. Ba ebele ba boya kotanga kombo ba madame o te talaka na protéger ye na kotanga komonete. Avant ça na tanga komone boyemba mo ba yebi ye baluki ye. Ko Solange Kangi. Tangi kombo. Solange, on a bandeli. Solange mindondo te. La vie Solange Kangi. Maman Solange Kangi koto zali to pesio bambo. Adam sikadi wana vandi konaza wapi. Mais nazo pesi mbote karte. Donc voilà maman Solange koto zali to pesio bambo te belé zo ara son et artiste na biso nengo o mesana ozo po to mona ra ventre vo ya ra se ya ya se. Vous fois piote papa chaque temps. Donc voilà, balandinyo c'est rien que la vérité to komi pratiquement na souka papa Lianzi na monde ya art na pas ba comédien ya ba musicien ba auteur ko perdre chalamwana na pas ba comédien ndeko na biso moko aslay ko kufa lobby na carnaval ya héritier wata kombo na ye izela comme awilo papa comme erozwa sangwani sala ki onene lobby na vanda kaka donc tant on a la muki na fongoli connexion message à liboso na mona ki aye mon message wana isalenga bien te na ebenga Mirma alolia ngape ba ucho benga ngaku na landa kuna olinga na bonga mana ke 50 na ebenga cameraman Titi Kadima na bengi Titi na yoki azolela aolela mbamo na kati na téléphone na comprenez déjà que non après quelques minutes boye aebenga ngazo TV na cinquantenaire awila ke na ebenga chilele na bengi na ogia olela na kati donc ça l'est bien te ça l'est bien te awilo aki avant bon
Nzamba bomba molimo ne pe manakimia ko soutenir ndeko na biso héritier moto na tembe mais na carnaval nde batutaki awilo bon et là dimanche le 17 lobi vendredi et on est de Guatika biso message nous commencer na bato belé au bazolo ba ndeko na bino leki na bino collègue na bino awilo héritier watalier pour ameka otondisa stade de Martyrs lobby. Oh, héritier olienen. Héritier chembeli obi abeti masasi. Spiritualité à sacrifier. Et bon, babilo comme si tu entends di mana biso onte. Loko lokwa bakindoki wana po emona na misu te papa to ko beta ba maso na ngote po to mona ngote. To beta ba maso ya biloko to mona. Awilo azali kwa moto. Na bande na biso ba memana ba biloko wana. Ba misu na ebite ba raisonner ka me mané Thompson soke ko iba sokolango a ebite ka me mamutu babilo yenge pe ya monta wana keno ko bimana bango po ba kubi kota 51 wana na mutu kezako ya bato de kwa buka naki sur place liko buka na mko bimi mutu ezwa choc po banda dimanche ti vendredi wana kufi atike ko lobate rando bougete isa otomoye na misu accident. Bon, tout le héritier chembelité, héritier patini batute ba betaye, hein, les accidents. Donc voilà, c'est ainsi que notre émission prend fin. Vous s'abonner massivement à Rien que la vérité suivi avec votre humble serviteur Oncle P. Papa Nabiso Lia, j'espère que vous en avez un message, ba meilleur vena bato ba salaka bino pour bozala. Manatikelio un micro au salaba dédicace na yo. Oh bon, yo linga mo ya ko sepelisa te. Donc au solo la na babone bazala impene sengo. La chaîne est que la vérité blesse, mais c'est la vérité. Je vous souhaite ma meilleure vie. Bon, tout ça en bilingue, tout ça en bilingue. Que le lobby français, tout bilingue, pour tout faciliter le négo, français. Bon, na facilité bino. On fait l'émission, on fait ça bilingue, hein. Ça français, pamba. Allez, on a l'inga kaka. Bon, bah, meilleur vœu à tout le monde, tous mes amis, tous mes collègues, mes chers compatriotes, les chers invités, distingués d'invités, députés, sénateurs, tout le monde, meilleur vœu, n'a pas de nous à trop, vous fêtez bien. Vous faites en famille, vous faites pas dans la rue ou bien dans la boîte ou bien dans les bars. Nous fêtons dans la famille, papa et maman et ses enfants, maman et papa et ses enfants. Bon, meilleur vœu, n'a pas si, mbote ya trop. Na supporter ya munene, papa Pablo Ngoy Mukala na Lumbashi, supporter Mazembe. Meilleur vœu, papa. Na besi ba meilleur vœu na trésor Mbambi ba trésor na États-Unis na Dallas. C'est Dallas c'est trésor Mbambi. Na besi meilleur vœu na Salo Celino boss toko na Londres. C'est Londres, c'est Salo Celino boss toko. Mon boss Celino toko. Na besi meilleur vœu na Mimi na Ngoy ya ba Mimi na kati ya France. C'est France pour na Mimi Ngoy. Mota trop. Na vadi mbote na bébé ndeke ya ba bébé. Maman bébé. Ma meilleure vœu. À moi maman apanya ma ya. À moi maman. Bodi bati ya. À moi maman. Bon, ma meilleure vœu na pesi mbote na ba voisin nga malgré ba kabela ngate. Ba nda tonga tanga ki bazota tala nga ka boye. Eloko ezate bazota tala ka boye. Papa et maman bakoma na mboka bole vati ada mayala comme msunani abondance moi sina mbali meilleur couple des années baba bana bombale ya moi sina mbali merdina nan na Rachidi na Sifa meilleur jogo enoke papa mabangi dakal libanga mbongo bozo sebe libanga boye bakana suka meilleur vœu na Dieu sokoli Dieu nguma ya ba Dieu sokoli ngo sa cercueil yo na poto onyo sa cercueil
Onyo sa sanine, misa onyo swana, benga kaka dienguma. Soko zuete, benganga. Nga pena na otina ndeko na bino ba okunya na sake ya bien. Libulu pe ya bien. Cimetière pe ya bien. Corbia pas bien. Katafar pas bien. Ba kiti pe ba chape ya bien ba la chambilamba. Dienguma, libala mbongo. En tout cas, meilleur vœu meilleur vœu. Jimmy, Zekete, meilleur vœu, Zekete, Jimmy, Zekete, meilleur vœu. Grand commissionnaire Gabi, ce qu'on a besoin, nous avons quoi bien, à flat. Lupanga Osomba, place à bien, commissionnaire Gabi. Papa, comment mbogate ma vita Gabriel ma vita grand commissionnaire papa kolugano wa commissionnaire te yé ya bien ça donc ndakwa bien hein netiao yem tazulanga meilleur vœu à mes enfants voilà ma banga papa zo ba timsu papa ba ka bisote ngai Lauriane azotala mpanya papa disi koyo papa Lauriane wama lianzi Lauriane lianzi Godeni lianzi wakata ba lianzi kaka ya moitié siko lianziette Lauriane lianziette Godeni lianziette vainqueur lianzi triomphe lianzi Diniti lianzi Joël lianzi Jemima lianzi Emani non tcha lianzi te na tcha Emani. Bon, mais va tout le monde. Au revoir.